ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité ya Bundes, O Mama Bino la Capino Kakaba, Histoire vraie, pour Essa la Bino Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Ndenge na Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Irène Masiandoki, Essa la ka vraiment bien Makasi, Yango te Bisaka Bandeko Nyon, Sobazolanda Biso partout Bandeko. Nano bo s'abonner te na site oyo bo s'abonner au site ya mama Bino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie na bandeko bozo soutenir mama Irène Masiandoki Nzamba lola apambola bino bandeko bo bengaka bo pesaka masolo ba conseil nyonso kolo azongisela bino ya koleka to pesaka merci na sponsor officiel Betty, la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasho ya mibla 22 ndako na Verchache ezalaka yo Betty, la patronne. Merci na mama Bibishe Mwanzambi Euno en direct des 001 Tobo Sanité Code Mboka ya Willy Moucheni. Motomoko bien makasi. Topesi merci na Jado Fumu ya Zélande. Jado Fumu na kati ya Belgique vina nga Jado Makola umela. Merci na vie Simon Kibuki di Mutambongo na kati ya Luanda. Irène Masiandoki ayaka boy. Tazi vita ya papa Trésor Show ça va. Opesela nga ba bisou na Naomi Muwenge ya papa De Gaulle na kati ya Luton. La japonaise Fifitomo. Maman na Irastine 4 fois yaya. Tomoni mbala moko ya Béa Zakari Tulomba mwasi kitoko petaille mami la plus belle na kata France ya prêtre Zakari vient na biso ya Bogar. Merci na bande konyoso banda kapiso partout Irène Masiandoki ayaka boy. Neli bino disolo moko bande konanga babengi nga ipende ko ya mobali azolela. Mikolo ba mama bazo sala mibali ba mbala suka moko nazo comprendre te Béatrice Lokilo zwa kiti vanda landa lisolo babi motema misi fils Lokilo ezalaka yo Béatrice Lokilo mama sociale bamorena bamoresi polanda lisolo ndeko mobala babi mama irani beta lisolo nanga basi mingi baza mayele te pe basi mingi baza na kingo bana mayaka te
ba o bana mayaka bana problème à kingo bamure na bamurezi bolanda ndeko mba bamera nolobaka trop ke biso bana mibali topesa ko masolo te mamera to respectera bino ba mama tolingaka bino po botela biso bana mais ezosala pasi na bacomportement ya basi oyo baza na poto mama Irene naza mobali naza na bana mibale na kati ya ndako na bota na mwasi na nga na bala ye mwana mwasi wana tokutani na poto tobalani toboti bana tovandaka bien mama Irene ntango nalandaka bemission ba mibala poto basalelaka basi eloko te mibali nyonso te nga nasalelaka mwasi na nga makambo ebele aza na elamba te na ndako ekota oyo nga nayebi te nyonso nayebi soki nazoyeba seke napesaka ye mbongo mpo mibali mosusu bayeba bilamba basi na bango te tellement sombaka na ye te aoyebani mpe te ki mwasi na chaussure boya na saki aoyeba te mpo asombaka te me nga nasombaka amayika ntango na bi nasomba seke nazwaka charge ya mwasi na nga na bana na biso tokutani na poto mama Irene mwasi na nga akopresente nga camarade na ye kopine na ye bakola na ye na Kinshasa quartier moko awuti Congo awuti koya fi wana banda awuti Congo yazosala ba 3 ou 4 ans na poto depuis awuti koya me bayaka kotala biso tina ndako na mobali na ye oyo abengisaka ye bayaka pa na biso na ndako mama Irene toyamba bango bien nazalaki cool parce que aza camarade ya mwasi na nga bakola ye na Congo mobali pa bala ye aza vie na bango mpe ya quartier bakola mpe kaka na mwasi na nga moto abala camarade na ye esaliki nga na vie na tosalaki bechange banumero ya telefone tokóma kokoma na whatsapp mambo ya politike totindani masola Congo tozobeta na vie wana aza vie ya bamwasi na nga bakolani quartier moko me mwasi vie na bala aza mpe kaka mwana quartier na bango aza lokwa camarade ya mwasi na nga mama Irene tokomanaka na vie wana tosola ndekaki ezalaka mama Irene mwasi na nga komi na bachangement moko na kati ya ndako toyambi couple na 2 fois bayetala biso 2 fois na ndako en tout cas ambiance ezalaka bien tolambi tolede couple masolo ya politique masolo totindanaka biloko na vie en tout cas tose comprenaka bien po aza mobali ya camarade ya mwasi na nga tokoma mpe lokwa mwa kosolola kotindana mwa bavideo mambo ya politique dans relation mpenza mama Irene problème na ye kobeta lisolo oyo mwasi na nga changeaki comportement na ndako bizala ekomaki ya mabe makamoko ya kitoko te baréponse mabe mais mwasi achange boye tozalaka bien esengaki fo nalandela mwasi mama Irene na bandi kolandela via mwasi nake kodécouvrir na telefone ya mwasi abimaka na pire vie wana mobala camarade na out Afrique wana babimaka na mwasi nanga bango bazalaka na bango na Belgique biso tozalaka na France ndenge baya kotalaka biso bautaka Belgique baya kotalaka biso na France mama Irene esaliki nakangi ba message jo wana utaka Belgique ayaka ne pe mo ye moko na France azo tel na ye mwasi nanga pa bimika ndetake musala nzoka na musala kolobaka kosala na ete basali ba makambo na maya na moni buzoba ebele na vie wana elekela kinga na bandi kolandela vie ya vie wana mama Irene basi baza bazoba baza na problème basi mingi bazobebisa mabana na bango na buzoba mama Irene azopesa liso na bolingo na lingelaka mwasi na nga na respect na pesaka ye na oyo nasalelaka ye ye te moto akosala buzoba oyo na pire vie na bango quartier oyo abali mpe camarade na ye mama Irene lisolo eza ndenge nini vie wana ntango bazalaka na Congo bandeko bolanda lisolo na bokebi bopartage lingango bopartage yango na obeta yango malembe yo matisa volume na okoganga te mpo na okosola na obanga kusukusu bocomprendre nga mama Irene vie wana na Congo azaka copain ya mwasi nanga onga na bala tokutana poto na Congo camarade ya mwasi nanga bayaka na mobali bauta Belgique mwasi nanga bazalaki bambanda baombe bande kobima na vie wana na Congo na âge ya 17 ans 18 ans basalelaki bombanda makasi mama Irene esalaki mwasi nanga ya na abengisa ye na poto tanga ye na poto nde tokutana nga tobalani vie wana pa quartier ayaka poto na ndenge na ye tanga komi na poto azoluka mwasi abala akrakaka mingi mwasi na ngai pare mais tanga komi na posa abala kwa mwasi na na poto abalaka deja po viana yaka na poto na sima mwasi na ngai ka liboso esali ki vie wana ayeko bengisa sikoyo camarade ya mwasi na nga oyo azalaka mbanda mwasi na nga na Congo abengisi na poto mwasi na nga na camarade oyo ayaka na ndako bazalaka kolobana te na Kinshasa bazalaka koyela vie wana bolanda liso na bokebi tala buzoba ya basi ntango camarade na ye poto bakomi okutana na TikTok na ba WhatsApp bakomi kokoma na ba Facebook nde baye kozongisaki camarade mpo na bango makambo eleka ya bomwana eleka babongisi bazongani ba camarade menga na yebaki te mama Irene solaki mbande esilaka te
Et puis mon père mokonzi ko filo midalo bakeloko moko bangaka mingi mbanda oyo azalaka liboso na yo ex ya mwasi na yo aza mbanda kobanga po bayebi ba point faible ya mwasi na yo. Mama Irene napesi Kofi raison. Jo wana tiaka na ndako na mwasi ni wana otobengisa Mama Irene kotala jo wana eloka gravisa te. Mama Irene eloka gravisa te. Nayebi te aleki nga ndeti na nini peut-être ndenge basi balobaki na 3e lokolo peut-être pona emoni nzoto na ye te me na kotala boye Mama Irene eloko eza te. Mwasi na nga ke kosopa na Mama Irene azongeli ex na ye oyo abengisa camarade no bazalaki bambanda. Mama Irene amemi bango tina kati ya ndako na nga. Mama Irene aza mwasi ya kovaa na esu te na boye atelengana bana soki bakoli baoloka nga yango na ye na lisolo koyebisa basi fo bazalaka mayele basi bazoba na poto baza ebele pesa bango conseil bamama mpenza nayebi te soki eza koloka soki mpe kindoki basi bazonyokwama na poto bazoluka mabala mibali ya malamu na poto soki oza na mobala apansaka kosumbelo ata fulara pambolata na motu abengiselo ata perike pa Olga mokonzi akabelo lata aza mobala korespecte aza mobala kobatela mibali mingi na poto baselaka basi eloko te me mwana mwasi oyo azalaki na libala alandeli vie wana nini bolingo ne ya kala parceque eloko epesi mobali ne kanda amemi bango na ndako mpe ye akomi camarade ya vie wana eloko nalobaka ngo mingi na communauté mpona bapapa na bamama soki mobali oyebi ke ozobima na camarade ya mwasi na yo créele bango problème bakabwana mpo liweza soki mwasi ozobima na camarade ya mobali na yo créele bango problème bakabwana mpo liwa ezali ndenge koyambaka bango na ndako bakoleka mobali no akufi bakoki kotrike ye otika mobali no akoma camarade ya pie na bino ya quartier oyo azalaka mobali no na Kinshasa epi abala mwasi oyo azalaka mbanda no na Congo camarade no bokola bowelaka vie wana bino mibale ozongisi camarade akomi so pie moto no ayaka na ndako Mama Irene na miniti oyo nga na boyi mwasi na nga me jo wana fi wana otai Congo camarade ya mwasi na ayebi makambo me libala na bomi te vika auti Congo esika osala ba 4 à 5 ans na poto akangi motema alimbisi mobali ne bazovanda me nga na boyi mwasi na nga yango pesa basi conseil basi mingi bozwa makangu conseil gratuit lelo soki yindi makambo revisi yebaki yoza na chance à mokie mobali na koboya yo mais mobali ozobimane a convaincre mwasi ne ba ovanda donc yo moto koma na perte koma na ba merde soki kutu bande koyoka na tena mobali wana sava mais mobali yo bazali koyoka na bien na mwasi ne yango kindumba ngo pona osala ngo ezala relenge ndenge ninyo to luka kanini biso basi to tonda kate basi to abazoba bolimbisanga bande kwa basi soki mobali wana soki pakana yo te nakoki ko comprendre mais mobali aza mobali asombelaka mwasi lamba bavandaka bien bakuta na poto abala ye babota bana mibala zwa charge na bango kaka sentiment pona kobima kaka na ex na yo epi vie wana bali camarade na yo oboza koloba na te na Kinshasa bozalaka bambanda ya sola kimbanda esilaka te ya solwa kimbanda eza lokola sola nini oyo ato sokoli maboko esilaka te moto deja bobimane mobali moko ndeko na nga aza moto akopesa mino te aza moto akokomisa camarade te nga na kamwaka bafili mosusu na Kinshasa bazalaka bambanda na poto bazonganaki camarade ya buzoba eza penza buzoba ya makasi eza na bafili mingi na poto komona na Kinshasa bazalaki bambanda na camarade na ye na poto bazonga na ba camarade bakoma kotana na ndako ba photo ekota ba TikTok ba YouTube mona mobali moko aza kidiba ayebi te ke mwasi na osala ba video na ba camarade na ye mobali ne paza na kati awa mona mobali wana ayebi te mibala bo mko bayebaka basilikaka makasi yango ndeko zolandanga soki ebozaka na camarade mona Kinshasa bozalaka bambanda mobali yango bowelaka za mwana quartier na bino leo na poto bozongisaki camarade bayaka na ndako na oti eza na baftu mosusu ozalaka niki bombanda yo bosana me ya bosana te eza lokola fille oyo eza lokola venger camarade ne pas ke bima kaka na vie wana quartier na bango o bazaka deja bambanda me na minute a perdre libala na yango tozo babasi mingi ya poto bana bakingo bana poma mayaka
baubana bamayaka bana pa makingo mpona kobaki mwasi aza preta kobebisa libala na ye na buzoba na ye ntanga banda koregrete kozala trop tard lobi bokokondane mibali makambo ya boye ata bino moko bandeko na nga yo mwasi oza na likango no via quartier na bino omemaki na ndako ozomema liwa parceke mobali ayebaki te ke mwasi nazalaka ex ya vie wana quartier bamelaka baliaka batindanaka bavideo basola masola politike okomisa bango bakamarade nzoka nde ayebi bolumbu na yo kofele mida yembango ekeba na mbando ya kala ex ya mwasi na yo ayebi point faible ya mwasi na yo aloba teke nakoma kosambela eza makambo kala tanto banda kokola yaya solaki mbanda esilaka te alokwa sola likambo esilaka na pasi epesi mawa bandeko na nga basi na poto tozala vraiment mayele tozokende mangengenge luzizila koluka mabalango bolata social libala lokwa bandoki mais ntango bakopesa libala yango ozokoka kobongisa yango te ozokoka kovanda nango te epesi pasi ndeko mbala apesi solo osi aboyi mwana mwasi oyo mais epesa bafi oyo baconseil oyo bazaki azalaka na ex moko na Kinshasa vie na bango quartier na poto akomisa ye camarade ya mobali na ye eza buzoba ozalaka na fille mo bozalaka bambanda na Kinshasa na poto lokwa bokoma kosambela bozongani bakamarade nga moto ka abima na mobali na nga musika yaya po tosala makambo esika moko toliana ya elenga sani tokabolango musika na nga ete ya bino bamorele bamorese po partager video bo like bo s'abonner na Irene Masiendo Ki TV et BT Pro Max mama bino bo benga bo pesa masolo to beta tokutani mbala sima soki mwana motazongi te biso bye bye. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Mon atteint biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilo pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Pour ça biloko que nous jouons quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont chargé biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. Pour les autres biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en a encore maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. D'ailleurs je peux yaka Rita yaka. Nangolé za wana. Angola normalement c'est na palanka. Na palanka. Bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na Sanator. Hôpital Sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital Sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.